Shalom, shalom, bonjour, bonjour, mes bien-aimés dans les seigneurs, na pesi biso mbote, na kombo na Yesu Kristo, mokonzi pe mobikisi na biso, mobikisi malamu, abombi biso toza na bomoi, toza en vie, toza en bonne santé, azwa lokumu, bandeko. Merci na papa na biso po mingi baza lisusu na bomoi te lelo, balingaki pe bamona makambo biso tozomona lelo me bamoni yango te. Biso tomoni yango bino bomoni mokolo lelo pe boyoki bozwa koyamba ba révélation oyo papa pesi biso eza penza motuya. Mes bien-aimés dans les seigneurs, tata na biso azwa lokumu, tata mokeli na nyonso azwa lokumu, Yesu mobateli na biso azwa lokumu na nyonso na santé malamu apesi biso. Na ye na ba message, mes bien-aimés dans les seigneurs, na ye na ba message moko urgent. Nzambe atindika na pesa na urgence, mes bien-aimés. Boko comprendre pourquoi mes frères et sœurs eza urgent pour na bomoi na biso. Pour na makambo oyo eza kokomela biso ba Congolais pe Afrika mobimba pe makambo koma na mokili mobimba. Nzambe pesinga ba message moko eza 4 messages. Message on alinga kina landisa oyo nzamba pesa kinga na tiango nanu pembeni eza important mais eza mingi pour na connaissance na biso koyeba makambo nini ezosalama spirituellement pour na mokonzi oyo adekaki na makambo nini asalaki na mboka na biso mais nzamba lobi na ngai na kopesa ba message oyo apesinga 4 messages. Mais bien aimé dans les seigneurs, vraiment ngai mama Dasa na bondeli bino bolanda message wana ba message nyonso 4 wana na kopesa ngo en 2 fois ou en 3 parties ndenge tata nzambe akosala ngai ngolu na temps. Donc mais na kopesa yango nyonso na kopesa yango na lombangu po ezali urgent tolanda yango malamu toko comprendre makambo nini nzambe na biso azosala eza makambo ezokomela bomoi na biso bandeko. Et c'est vraiment très important. Makambo ekomela biso, makambo ekokoya na mboka na biso o etali biso po eza venir na biso. Makambo tata nzambe azo sala na biso na bomoi na biso pe na mboka na biso. Je pense que eza clair message on a lobby. On a nango lelo ezali na lobby eza 4 messages. Na sali yango 4 messages na 4 parties. Po ezali ba message nyonso ko zonga ka message moko. En réalité so total yango ezali ka moko nzamba zo ebisa biso mais alaksi biso makambo ebele. Makambo ekoma awa na Europe, makambo ekoma na Europe na makambo oyo ekokoma na mboka na biso o nzambe na biso azosala. Lelo na jui première partie yango nazo pesa. Nazo kene nango vraiment mbangu. Nayebi ke na kopesa mibale lelo te po fona expliquer bino makambo papa alobi. Il faut bo comprendre yango mes bien-aimés. So na pesi yango mbangu bo sosola te. Donc tika tata nzambe azwa lokumu avant tokota na message na biso po na mboka na biso makambo ekokoma na mboka na biso na makambo nzambe alobi na biso tosala. Eza na makambo asengi biso tosala. Po asengi biso tosala ngo po na makambo ekokoma. Donc soto sali makambo nzambe na biso ayebisi biso to sosola ke tokomona makambo nzambe na biso azosala na mboka na biso ko s'accomplir na bomoi na biso. C'est ça le problème. Soki to sali yango te toza distrait na makambo nzambe azoloba. Bandeko nanga mingi ya bandeko bakotika mokili. Nazo ebisa bino makambo nzamba ayebisinga. Yango nazo senga na bino bandeko nanga bozala attentif. Na sengi bino lelo na bibo yokelanga. Boyoka makambo na zoloba. Je sais que nzambe na biso alobi après toute prophétie il faut l'examiner. Il faut beau examiner yango eza devoir na bino mes bien-aimés dans les seigneurs. Mais nga nazo pesa et na bondeli bino bolanda ba message nyonso 4 bo raté yango te. Po makambo ezoya o nzambe na biso azosala. Oyo mingi bayebi te, bakanaki te, mais nzambe na biso alobai na biso azosala. Écoutez ce que le Seigneur m'a dit. Avant tout tokota na message na biso totika mama o na maboka nzambe pe na senga na pesa merci na bandeko na ngai o bozo exhorter o bozo sunganga na musala o nde na lobaka tango nyonso
bopesaka loboko boexhortaka bopesaka baverse na baninga boencourageaka baninga soki yo comprendre mieux na moni mpena na bacommentaire baninga mosusu bandeko mosusu bazosunga mosusu mpo akoka kocomprendre message puisque epesameli moto nyonso te don ya discernement fo kozala na don fo kozala na molimo ya nzambe asunga yo na moni bandeko mosusu baza mpenza na molimo ya nzambe bazosunga baninga na bacommentaire oyo nyonso to etikali pembeni ya bakritike nzambe azwa lokumu amona bino ayebi bino malamu bokontinue na mosala bozosala ya mabe wana bozosala nzambe amona bino voilà tika tata pambola bino apambola bana na ye asible bino nyonso to esika bozali bana na tata nzambe apambola bino afungolela bino oyo ekangamaki efungwama na nkombo na Yesu Kristo bopambolama na nkombo na Yesu Kristo. Donc voilà totiki mama oyo na maboko ya tata mokeli na biso na nkombo na Yesu Kristo azala na biso a soutenir ngai na message oyo nakoka kopesa yango sans ajouter sans enlever po alobi eza bilakeli mabe na oyo ayaka na nkombo ya nzambe sans atinda ye eza na bilakeli mabe donc nzambe asunga ngai napesa message oyo na libere yango ndenge ya peseli nga assiste nga molimo tata pesa nga sagesse pe makila na Yesu mokonzi batela biso na batak nyonso po banguna bazebele mais nzambe na biso aka moko aleki bango nyonso donc tata zwa lokumu tobondeli na nkombo na Yesu mokonzi. Papa merci nazongisi lokumu nyonso epai na yo papa mpona grâce osali biso nalobi yango lisusu papa biso tozwi ngolu ya komona makambo oyo ozosala tika papa ozwa lokumu toza na ya kopesa yo te me tomemi mitema na biso epai na yo mpona oyo ozosalela biso ya minene mpo oponi biso papa na kati ya ebele ya mokili mobimba papa zwa lokumu na nkombo na Yesu Kristo tika message oyo ekonsole bana na yo tika message oyo edelivre bango esika bakangamaki tika message oyo epesa bango connaissance ya makambo oyo oza kosala fungola mitema na bango fungola bamiso oyo bazomona nanu te matoyi ya baoyo ekangami efungwama na message oyo bayeba bazali banani e makambo nini ezoyela bango e bayeba devoir na bango olobi toyeba devoir na biso opesi biso nyonso mosala na kati elanga na yo na kati ya mboka na yo Kongo mpo na mokili mobimba nkombo na yo ezwa lokumu tata na nkombo na Yesu Kristo amen. Donc voilà mes bien-aimés dans le Seigneur message papa pesinga na bandina oyo ya liboso. Mes bien-aimés dans le Seigneur na lali nzambe aye ko visiter ngai nzambe aye ko visiter nga abandi ko loba na ngai abandi ko loba na nga na voix audible makambo nini azosala ezaka na suka le nzambe azoyebisanga makambo nyonso azoyebisanga nde na comprendre ke nzambe asa yebisaki nga makambo yango ndambu ndambu partie par partie donc ayebisa ngai yango déjà me nga na sosolaki te ke makambo wana ekosalama na mbula oyo ezoya na 2023 mais bandeko bakomprendre mpo bandeko oyo balandaka bamessage na nga bayebi naloba makambo ya 2023 donc nzambe abandi koloba na nga boye alobi na nga adasa nayebisaki yo na 2023 ezali mbula oyo tozoya alobi na nga ezali nayebisaki yo makambo ekoya na ye lisusu koyebisa yo ke ezali année ya mbula ya rétablissement eza mo papa pesa yenga na lukaki yango même mpona zwa yango mpe nasalaki mpe na barecherche nazwa bamo qu'il faut na liloba oyo nzambe ayebisa yenga alobi na nga nayebisaki yo ezali mbula ya rétablissement ezali année oyo nakosala rétablissement na mboka na nga Congo nakozongisela congolais oyo abungisaki. Mes bien-aimés dans le Seigneur nalingi tolanda malamu donc nakozongisa reconstituer voilà alobi nakozongisa reconstituer nakozongisela bango oyo bayibaki bango na 2023 nako rétablir mboka
nayebi te so mes bien-aimés tozolanda maloba o nzambe azoyebisanga alobi année 2023 eza année ya rétablissement ya mboka na ye ya peuple na ye akozongisela bango oyo bayibaki bango akorestaurer rétablissement wana ntango nga na beti yango ebimiseli nga restituer ebimiseli ngai mpe restauration ntango nga na beti na google mpo naluka mo oyo nzambe apesaki ngai. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur eloko nini nzambe azoyebisa biso maloba nzambe apesaki ngai yango wana ntango asisi koloba nde na se rappele ndenge alobaki ngai nayebisaki yo makambo asa yebisanga ya oyo akosala na 2023. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur ntango nzambe asilisi koloba na ngai ke année 2023 ezali année ya rétablissement ya mboka na ye ya peuple na ye ya restitution nde Saint-Esprit molimo ya tata bandi sikoyo kolobela nga na matoi koexplike nga malamu kososolisa ngai eloko nini nzambe na biso azoloba na ngai azoloba na biso bacongolais baafricain mpo na mokili mobimba mpo nzambe apesi nga message na biso baafricain apesi nga mpe message ya baeuropéen namoni yango nzambe alakisi nga so makambo alakisi nga malakisi nga oyo nano alakisi nga te. C'est comme ça qu'il fait. Alors molimo ya tata bandi koyebisa nga boye ntango nzambe ntango mokeli na biso azoyebisa nga ntango papa na biso azoyebisa nga ke na 2023 année 2023 eza année ya rétablissement nzambe azolinga oyebisa nga par là le jugement. Mais bien aimé nalingi tolanda malamu yango nalobi bandeko ngai nasengi bino boyokela nga makambo nazoloba boexamine yango me bonéglige yango te soki bolingi oyo alingi kolanda te aza oblige te mais nasengi bino mpo nayebi makambo papa alobi nanga makambo nzambe alobi nanga na sosoli yango alobi 2023 mes bien-aimés dans le Seigneur ezali année ya rétablissement année ya compte rendu année ya jugement na ye le jugement de Dieu. Est-ce que tozo comprendre elingi koloba boye ke na année oyo tozo kota ezali réponse ya makambo tomoni na année oyo nzambe alobaki nanga na année oyo tokomona makila kosopana tokomona kolela message apesaki nga na début ya année alakisaki nga mwasi moko azolela avant bando olakisa nga baaccident avant bando olakisa nga baguerre civile oyo tozomona ebandi nano epa na biso kokata na mitu. J'avais dit tout ça guerre civile eza na bavideo wana mboka na biso kokatana ndenge bakoteli biso bakotela biso kala eza na idée moko nsima makambo nyonso ezosalama bayebi prophétie bayebi ke makambo ezokende na kokokisama oyo nzambe na biso aloba me baleki nzambe na mayele te. Alors molimo nzambe azoyebisanga boye ezali année ya jugement année oyo mutu nyonso tu akofuta makambo nzambe alakisaki na année 2022 oyo atiki te akofuta yango na kolela na kufa parce que la Bible déclare que le salaire du péché c'est la mort. Maloba nzambe na biso elobi salaire ya péché ezali kufa lisumu ebomaka spirituellement après ekosimba physique. Alobi eza année ya jugement pour jugement esalama pour rétablissement esalama nano pour restitution ezali oyo obungisaki ozwa yango héritage na yo ozwa biloko na yo oyo obungisaki ya lokwa moyibi moko ayibaki yo sikoyo nzambe na yo ya nguya a récompenser yo alandeli yo moyibi wana kangeli yo ye po azongisela biloko na yo avant ba restituer yo avant jugement ezala fo likambo esalama sikoyo likambo yango esalama oyo nzambe na biso azoyebisa biso rétablissement eza nini. Amos nano yebisi biso boye na livre ya Amos 3:7 la parole du Seigneur nous dit ceci
Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Nzamba salake loko moko te sans avertir peuple naïe par ses messagers, par ses serviteurs. Sikoyo ayebisi biso na Esaïe 14. Non, nazui Esaïe 8 na verset 23. La parole du Seigneur nous dit ceci. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Mabe eko umelaka libela na libela te. Ye mutalobango po ayebi ke eloko nyoso teza na tanango. Ecclésiaste 3 nous dit chaque chose a son temps. Nzambe na biso asala ke eloko nyoso na tango nango. Eloko nyoso to asalisaka ngo ata tomoni mabe ezo umela mais toyeba ke nzambe aza sima nango. Alobi les ténèbres ne régneront pas toujours. Alors tango abandi koyebisanga molimo nzamba komi kolobelanga. Alors na koti amemi ngai na parole, amemi ngai tina Esaïe 14. Tofungoli ba Bible na biso mais bien aimé dans le Seigneur na Esaïe 14. To mona makambo nzamba lobi nanga yango ekomami na kati ya mukanda. Yango ekomami. Esaïe 14 ezobisa biso boye. Natangi na kombo na Yesu Christ. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël et il les rétablira dans leur pays. Mais bien aimé dans le Seigneur, n'invite sur tous soso là. Message est sengo makasi. Tango kaka nzambe na molimo na memingai na verset où j'ai compris que tout va se faire en 2023. Mais bien aimé dans le Seigneur, naza ko révéler bino, nazo pesa bino message. Nazo memela bino révélation tata lobinanga o yasi aloba. Ngai nazo yebisa bino en tant que moumbu na ye messager na ye oyo ya bengi ya pesi message. Nzambe na biso alobi na biso qui a rétablir mboka na biso, a restituer biso mboka na biso, ba bien na biso, nambula o ezoya abandi musala na ye. Yango wana message nga na kolandisa ya mibale, nzambe aza na biloko asengi biso to silisa 10 décembre. Nous devons mettre fin. 10 décembre oyo ekolekate. Nzambe avant to kota na année o to uti 2021 to kota 2022 nzambe alobai nanga boy prière onga na salaki nzambe alobai nanga bondela loba ke ekolekate nini ekolekate na 2022 pe kota 2023 eza mabe le mal masumu le péché. Nzambe bande koyebisanga depuis yebisa peuple nanga bana nanga ba se repentir pona héritage na bango ba se repentir tant to koti na 2022 nzambe avant la kisanga nanu ba gifle oya gifle bato ebele puisque kanda ya nzambe eza likolo ya bato ebele oyo ti lelo nzambe apesi ba message mais nanu ba bongwani te ba boyi ko se repentir nango. Mais comme azan nzambe alingaka liwa ya musumu kite alingaka liwa muto ya kelite, il continue à parler. Nzambe azo continue ko yebisa basali na ye, to mema to beta trompette. To yebisa na bana na ye, oyo ngai moko naza na kati, po toza ebele, alobi na ngai na rappele, yango na lobi na kozwa bref ya ba message mususu nzambe apesa kinga pona pesa deuxième message. Tito comme décembre oyo jusqu'en décembre bana nzambe faut bo se repentir na nyonso bo se dépouiller na mabe bo se séparer na mabe biso nyonso to na mitie na kati to se séparer na ma 10 décembre nzambe lobi nanga elekate mabe oyo ezosalama na 2022 bato bazosala nanu mabe na 2022 nzambe apesa nga ba catégorie na bango ba politicien na biso bato bazo diriger mboka ba dirigeant na biso ba musicien ya mondaine o ba kumisaka diable o ba kumisaka na bango nzambe te ba comédien na biso ya théâtre na ba pasteur ya lokuta
o bazo servir nzambe te bazwi kombo ya Yesu batie liboso me Yesu wana o bazo bondela eza Yesu ya solo te. Nzambe apesaki nga ba catégorie wana nakangisi ba bref nyonso tu oyo Nzambe apesaki nga yango na kopesa na message wana mpo nga nasala mosala na nga. Nzambe alobi na Ezekiel 33 makila ya bato wana na maboko na ngai ezala te. Il faut nasala mosala na nga oyo Nzambe apesi ngai na bandeli yango kaka napesi kaka bref ya message wana po eza na makambo Nzambe alakisi ngai ekoma na Europe ekokoma na Europe na opesa bino ba message Nzambe alakisi nga ndenge alakiseli nga ngo na bandoto na ba songe na maloba lobi na ngai bana na ye bakutama na kati te puisqu'il y aura beaucoup de morts. Il y aura beaucoup de morts. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, o bako leka nango na makambo wana na 2023. O bakufi mbula o eza mokie. En fait, nayebi te so tozo comprendre mes bien-aimés dans le Seigneur, l'année prochaine, eza année ya jugement ya Nzambe. Dans les kambo nyoso yo salaki yo boyi kotika na 2022 na grâce au Nzamba pesi biso o to boyi kotika e ko juger e ko zali futi na biso na 2023. Yango muto eko futa biso donc li futi o to kozwa na 2023 ezali salaire ya makambo tozo sala sikoyo mabe o tozo sala sikoyo nga donc na devoir ya ko sala yango et naza na message ya batu privé et belé Nzamba pesinga que je dois commencer à appeler des gens pour na yebisa bango Nzamba lobi boye tika boye sala boye Nzamba yebisinga nini na sala il faut nga na sala musala nga po maboko na nga esukwama. Oui. Nzambe alobi na biso azo rétablir Congo. C'est ça le message. Azo rétablir Congo na bana na ye oyo ye aponi. Boyo ka Bible makambo zo ebisa biso na livre ya Esaïe na verset 13. Botala batu nini yo Nzambe akotonga na bango Congo na biso ya sika. Il a tout dit. Alobi na biso boye. Na verset 13 na verset 17. Alors, voici, j'excite contre eux les Mèdes qui ne font point cas à l'argent et qui ne convoitent point l'or. De leur arc, ils abattront les jeunes gens. Nzamba lobi azotambola sikoyo. Na molimo sa rassembler peuple na ye oyo akotambola na bango na Congo na biso o bako libérer Afrique mobimba o bako libérer monde entier bako panza kombo ya tata Nzambe à partir ya Congo. Oui alobi asi a rassembler bango ezali bato yo batiaka na bango kana argenté ni na mbongo ni na argent ni na ba richesse ya mabele na biso ba convoitaka orte bazami yibite baza lokoso ya orte baza lokoso ya mbongo te. Nzamba akoki kotambola na bato ba lokoso ya mbongo te akoki kotambola na bato oyo baza lokoso ya ba or ya ba minéraux bazo boma peuple na ye makile ezotanga likolo ya ba richesse na biso po Nzamba pambola biso ya koleka. Nzamba abia ko travailler na bango te. Alobi asi abongisi bango. Bango o ya poni, o Nzamba poni, bana tina ba orte, bana tina ba mbongo te, ba argent, ba cuivre, ba nin, ba richesse, ya sous-sol na biso, po ba koma riche, po ba s'enrichir, non, ba bato bana tina nango te. Motema na bango eza kuna kutu te bango bana posa ya Nzambe bana posa mboka na biso bana bolingo ya Congo balingi Congo mingi balingi Congo ebonga balingi mwana Congo asepela mwana Congo amela mai ya kitoko alala kitoko mwana Congo azala bamboka o balobi eza développer wana Congo baza na souci Congo eleka yango. Nde bato Nzamba kotambola na bango. Donc bien aimé dans le Seigneur, bato yo bazana bolingwa Congo te o ba osala mabe na Congo. Nzamba pona bango te, mais il fallait pas faire accomplir la parole.
bazalaki wana po ba faire accomplir maloba na tata Nzambe oyo atinda mingi na ba messager na ye. Il fallait que la parole soit accomplie. Donc voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, peuple wana Bible zo na Esaïe 18 ezali, je vais essayer de le lire na Esaïe 18. Bible zo boy. Terre où retentit, Esaïe 18:1, terre où retentit le cliquetis des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Toi qui envoies sur mer des messagers dans des navires de jonques voguant à la surface des eaux. Allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Peuple nini wana oyazali na au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ce que zali peuple oyazana 12 tribus te. Ce que za peuple bantou te. Ce que zali peuple Congo te. Sophonie 3 nzamba so biso histoire na biso eza ya biso ekomama na mukanda malgré balingai ba blongo lango ba balusango ba yibango me bakoki te bakunda ka mwinda te. C'est le peuple Congo. Oyo peuple nzamba lobi nako ressusciter peuple oyo azana e pamba oyo azana e mayele te menga na ponier na salie kombo nanga na pesi bango kombo nanga. C'est le peuple Congo. Moi je crois nzambe azolo belanga makambo akosaka te na pesi biso verset mususu Esaïe 61:1 toke nango ti 1 ti tokiti 10:11, Daniel 12:1, Malachie 3:1, Esaïe 18 na pesi, Malachie 3:5. Et le Bible dit clairement, je viendrai au milieu de vous pour vous juger, car l'ange de l'alliance arrive. L'ange de l'alliance arrive. Ange et alliance, c'est lui qui juge. C'est lui. Moi, na tata mokeli na nyonso. Archange Congo, Isaya Congo, Yesu mokonzi. Il va venir juger. Sikoyo, jugement oya kosala. Nambula oyo ezoya. Namboka na biso. Eza ya rétablissement. Il ne faut pas confondre avec l'enlèvement. Mais ma kambo ekosala me ekozala fin du monde pour na batu mususu na 2023. Pour certains, ça sera la fin du monde. Pour fin du monde, il y a biso batu ezali tango tiki mokili. Ou tango yemoko mokonzi tata na biso ako décider a panza mokili alongola bana na ye. Mais tango mutu tata nzamba zupe manaye akufi et ça fin du monde pour l'amour. Pour certains, ça sera la fin du monde. Makambo ko salama ngana yebite ndeni nzamba ko salelango, j'amène seulement ce qu'il m'a dit. Na 2023, il y a des choses qui vont se faire. Et ça na makambo ça, et ça na jugement et ko salama, ya makasi o ba te belé ba ko perdre. Ba o ba yibi misolo ba ko lia yango te. Bao balingi basa enrichir na ndenga ya kotangisa ko boma bandeko na bango bako lia yango te bako profiter na yango te. Bao balingi ko bongwa na te bako mona bokonzi ya tata te bako mona richesse wana na misu na bango te. Richesse eza ya matériel te, richesse ezali spirituel. Bako zwa kimia te. Bandoki o balingi kotika kindoki te bazosala baninga mabeko boma na koya na message o nzambe tata pesinga botika kindoki boko mona kembo na tata te boko simba héritage na bino te nzambe azosenga na bino bo se repentir mais repentance o nzambe azosenga eza ti décembre na utu expliquer biso mena kokota nango na profondeur. Ti décembre, ceux qui nous ont besoin de ti décembre, tout se repentir. Nga moko na ba message ya batu. Ebele, mususu na pesa te, mususu c'est tellement grave, tellement embarrassant que na vandara na ona bonde la kaka nzambe a obligé nga fo na pesa ba message wana.
donc naza obligé na mwa oyo tozokota e naza na makambo na koyebisa bato wana na biso nyonso peuple ya nzambe tosala modèle oyo nzambe asengi biso tobondela na kopesa yango mpona biso moko individuellement mpo nzambe banda na bondeli apermettre nga te nafungola eloko moko nafungola groupe mpo tosambela tosangana tosambela non nzambe alobi makambo wana oyo ekosalama eza individuel eza ya mutu ye moko na nzambe na ye mpo confusion ezala te nga na tosaka nzambe meme bandeko oyo nayebisaki bino makambo ya basuki etu bozala na patience mpo nzambe na biso alobi apesaka bilei ya bana na ye na imbwa te bozala na patience oyo alingi tata nzambe nzambe atikaka ye te aza na ndenge azotambusela ngai nga naza neti Samson te nzambe alobaki nde kokata suki te koloba secret na yo te aki alobi non moi j'obéis ti nayebi nzambe azofaire comprendre nga eloko nini azosala me fait comprendre nga te mona koti na makanisi na ye alors j'obéis toza na patience makasi nzambe alingi biso ntango oza na patience na nzambe nzambe akopambola yo toza na botosi na nzambe. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Message on a même qui lelo ezali a rétablissement ya Congo na biso nzambe na biso alobi azo rétablir Congo l'année 2023 eza année ya rétablissement oyo akosala jugement na ye pour restituer puisqu'il y a eu viol, il y a eu assassinat, ba rebelle bazali, ba kuluna partout, les kuluna en cravate, les kuluna ya balabala, ba espion, ba kote libiso, mais tout cela nzamba lobaki na ngai, yebisa bana na ngai na bosani binoti. Nzamba lobaki na ngai, yebisa bana na nga na bosani binoti. Bosa bana bitikete. Nenga lobaki na nga. Et voilà. Nzambe na biso azongi aye koyebisanga que c'est l'année prochaine puisque abandai kopesanga message partie par partie nga nazolobaka ko tata nzamba lobi soki ye moko a décidé na ndenge na ye ndenge mususu ye mutu aza nzambe c'est lui qui décide mais nga na yebika ke nzambe na biso akosaka te aza mwana na moto te po akosa makambo oyo osala na 2023 modèle nga na monaki yango soki nzambe asosolisaki nga te j'allais dire c'est la fin mais nayebi ke fin ezali de l'autre côté ya Occident il y aura une fin terrible po nzambe azo raser il y a des choses qui vont se faire kala mingi te eza na makambo nzambe na biso akosala na kote kuna yango nzambe na biso ayebisi biso tozala prêt bandeko po tosote tokota mbula oyo ya sika ya rétablissement fo toyoka makambo nzambe na biso asengi biso tosala il faut totosa ye tina suka faut obéir na oyo nyonso azoyebisa biso po tomona loboko na ye tika tata nzambe azwa lokumu tika kombo na ye ekumisama tososola makambo oyo papa alobi totikali na 2 mois nga nalobi ka 2 mois puisque moi oyo déjà eza consommé 2 mois nga na osala part na ngai na koluka bandeko nyonso papa apesinga message na oyo nyonso alobi na bango basala ngai na koluka nga na kosala part na nga na sosala pe part o papa zoyebisanga bino pe bozwa oyo mais bien aimé dans le Seigneur bosala part na bino na kozonga mpona koyebisa bino ndenge nini nzambe alobi tosambelela mutu na mutu individuellement na koyebisa bino na kozwa ba message nyo na kopesa po nga na koki kutu kokoma nango ata na décembre te na kokoma nango même na suka mbula te il faut na pesa ngo avant po bana nzambe bozala préparer po bo se préparer to sosola makambo eza vrai nzambe na biso aza na bomoi Yesu Christ aza vivant et il agit. Voilà message na memelaki biso ya rétablissement ya année prochaine ya restitution juge ya ba juge azali koya ko juger ndenge nini ya ko juger ndenge nini akopesa biso totanga na maloba totanga Esaïe 18 Esaïe 14 tomona totanga Sophonie 3 20 totanga tomona makambo nini nzambe ndenge nini
pesela biso ndenge nini akozongisela biso oyo bayiba biso. Avant toute chose, avant makambo nyonso tosalama, il faut Congo na biso etelema. Nzambe akosaka taza nzambe ordre. Il faut Congo etelema. Bana Congo ba jouir na Congo. Bana Congo ba joie héritage na bango. Ba prince ya Congo ba joie héritage ya papa na biso roi na biso. Ba princesse ya Congo ba simba héritage na biso. Toza ba prince na ba princesse na lobi yango lisusu. Toza ba tupamba te, toza ba Congolais, toza bana Congo. Toza bana royaume Congo. Toza n'importe qui te. Nangi ba Congolais mingi, nangi ba frère nanga Congolais, ba sœur nanga ba Congolaise, nangi bino mingi bana nzambe tata to bondela, toza na attitude de prière puisqu'il y a des mauvaises choses, ya mabe mbandeko nanga eza mawa pona bato misusu biso tolingaka, misusu to mona bango ndenge bazo perdre, c'est vrai. Donc tote ya bandeko. To partager ba message o to te abando to bonga matotika kana 2 mois soki nzambe alobi na biso ekoleka te donc na janvier ekokoma trop tard soki nzambe abisala boy to modifiera te to tiaka tembe te to loba te bona on attend na janvier te janvier to komi 2023 eza makambo sa siko ti décembre to sila na nango. Je vais retourner. Ce qui est sur Nabiso Azongite Kozwa Biso, Nazozonga na message Oyo, Nyoso papa pesinga na sili sango nyoso. Po ngape moteme kita. Ngape nasala parna ngai na to sanzambe. Tika tata nzamba zwa lukumu apambola bino bandeko na nga to partager ba o ba s'abonner bozo ya to sangana to koma ebele bandeko na ngeza nango ka pona temps oyo. Tozo sangana pona kozwa lipamboli oyo na sima makambo nyonso kozana nango sute. YouTube o chaîne otoko lukango tata nzambe moko akokanga ngo ndenga fungola ki yango ndenge pa kokanga ngo eza juste pour un but ya ko sonner trompette pour bana na ye bayoka eza pona tina mosusu te naza nanga moumbu na ye naza mosali na bino o tata lobi salela bana na ngai tika tata nzambe apambola biso soka zongi te na ozonga na message o elandi au revoir.